homme puissant, les lotos, kolobela bobele, mais oh ma collègue la République démocratique du Congo, kasi même biso na rupture, tu la biso vidéo et bongo tozo. Yo lingo mangoli. Mkongomani anapasa kabisa zingatia, ikuwe kitu moja kabisa, tukuwe na busara kabisa ya kusikia hayo maneno. Just mimi natasema jua Wakongomani, sisi chama yetu kisi tunaje wanasema wanaita mouvement du 23 mars, mouvement politico militaire. Jamaa tuko na bakadre yetu tena biko hapa, tuko na bakadre yetu tuko nabo hapa hapa kwa salimia kama population kwa wakati administrateur Mama yo. So kwa Kenya hapa chini. Niko wagoma na mzee. Kwa Kenya hapa kushafari. Tuko nao pamoja, tunatembea nao. Shida ya Kongo tuko na shida sana. Lakini hii tunaita na français batu biko na parti pris. Na Swahili wanasema nini upendeleo. Kama mtu ashapenda semo moja ngambo moja, manake kichwa yake inafungiwa. Sasa hawezi comprendre hata ile yake kisi dunia iko naenda. Mimi sasa nilifika Rutshuru nilikuwa na 2013. Mimi nasema acha nione na taa barabara kutro kisi nanafanana. Hichi kingine kama nafanya 10 ans tunarudia tuone kisi hichi itakuwa. Ndio. Tuone ile gouvernement kisi kunafanya na Kongo. Shida ya Kongo ni wale wa politiciens wanaleta tunaita mauvaise gouvernance na nchi. Mauvaise gouvernance ndio inaleta maneno nyingi sana ndani ya nchi yetu ya Kongo. Merci. Donc tunasema comment un politicien, un parlementaire a semé un peuple, il va gagner $21,000 par mois. Président du Sénat, il va gagner $100,000 par mois. Mais mwalimu maîtresse école primaire anaikala na batoto anaenda fundisha bila hata kukula. Ona basoda gouvernement kisi kunatembea mamuesha pasuku. Ni kweli. Ni kweli. Ni kweli. Merci de ma fidèle abonné à Bisso. Merci P. Dabilo Batou Bola quelques émissions. Botel à Kango du début jusqu'à la fin. Mais merci encore une fois. Mon mère de Brino pour la Moussala Makasso de Sala pour partager cette émission. Merci Nabino Banso. Merci Nabilo Batou Bosu de Bakou à Kolanda Bisso. Nama Kolomalelo na Ezui. Zali bongo branche moko to l'océan du Congo et pas to Kavuma Bakongo Mani et pas to Sasaka to Panzaka et pas to Tombola Kamongo la Bisso pour la sensibiliser, pour conscientiser, pour ça la éveil patriotique. La peuple congolais na bolema otalisa ye ete atelema na tina ekolowaye esiko to chaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu esika oyo tozali bongo kosala mosala ya Jean-Baptiste epai oyo tozali bongo basinzili ya kobeteka mbela tango nyonso koloba ete tango ezali mabe mwana mboka telemala ta molato mo etumba po ete ozwa bonsomi bwayo pe esika oyo tomesala komokundola maloba ya nkoko na biso le laboraire oyo aloba la biso bechefuye ne laisser ni place que la mer passe epai oyo totelema ferme fidèle pona kozela liseko ya République démocratique du Congo tozali bongo ba abakuke yango bomoy na chaîne na belo ya libération océan du Congo nde epesa espace ona ezui merci pambate ko informer bino ezali bongo devoir na biso po biso to informer bino na temps réel ezala chaîne mososo te oyo tombola ka mongongo po lo baka bo solo ezali ko lo makambo na sali bikate ezali bobele awa bande ko na ngai wana totalisi bino video ya makambo ya kolekala na Rutshuru wala bomoni bongo ba M23 nde ba kotuna mituna batuni ba président o bomoni batangi kombo na bango ya bafilika pe bali kolobela nde biso balobi ete ata sika soki bolobi na bango bakende bango bakokende kasi bande kolanga bakokende wapi pepo na nini
bato ba mwamo eti baseki bayi kongomani nzinga pe na moni pe population congolaise ko telema to pe bandeko ba bango to ebité bandeko Congo ezali na sérieux problème bomoni teni bango balati teni à FARDC bandeko la ngai est-ce que ba Rwandais bakosa est-ce que bato wana bakoloba bomoni ba morphologie na bango pe ba benti bango bali ba kongomani kasi teni bango balati yali teni na biso te siko boye sanga FARDC kolonga ndenge ni kasi bandeko la ngai botala ba vidéo ya ba FARDC na la police peto zongasi kabuya lompesa kama okamu wa polisi mbule zo beta alangwe mobala mati alangwe mbule zo beta mazola mugate Dala Congo héritage Kabila na Fati batikela biso kwiti mbule zo beta mazola mugate Ça va la filmer sur le dos, Ah, Jésus, ça c'est quoi ça? Oh, vraiment, ça hein? Ça c'est nous les autres bêtes, mais on l'a mouraté. Oh Jésus, oh Jésus. On dirait que tu as coupé ma coupité. Oh Jésus, oh Jésus. Où est-il né? Oh Jésus, oh Jésus. Comme un reportage, on est habité. Oh Jésus, oh Jésus. À la policier, lieutenant. Oh Jésus, oh Jésus. Nous mon lieutenant. Maman la moule, ma dola mouara raté. Maman refilmer ngate pardon. Elo nenge mona na te. bandeko la bandi wana bomoni FARDC bakotuna ye mituna na nsima ya mwa moto esi eningani alobi na vandi boye njala oh entre ta kuna bomoni mpe teni ya FARDC mosusu na rupture eye kolobake soki bolobi na bimata sikoyo tokokende me batuni bakokende wapi mpe mpo na nini kosala nini. Cela veut dire ndeko langa nyoso bazolobaki ba M23 bakimi ba M23 balongwe ba M23 bakozonga lokuta po la ba M23 bazoloba wana siko nani nde lokuta la tango oyo nani aliko kosa po soki tolobi bolobi tozaka mitema mabe nani moto ya lokuta ba M23 basibakei ba M23 bango wana pe bile boko bolandi ba répondre par rapport à ministre sommet. Oui, où tu salama. Ba répondre par rapport à yoki le kuta ya ba congolais. Ba M23 bazongi. Ba M23 mais bazolo ba bazawa na rupture. Bokolo balanga ke bunagana. Bazongi si yango le kuta. Ça c'est en 5 jours. Bunagana na maboko ba M23. Bango na la rupture. Pe ba lobby lelo. Makambo ba kolobana ya sika. Ndeko abengi maman Océane aki na posa kusala émission yote na bikabu ya 15 minutes po total salo kuté bakambia ye kolo Congo boko sala makambo ya bolema pala konyoko batu boko kose tumbo bile moko boyebi bande kolanga misusu baoki passe balobi makambo e koleka to bekalo kolekisa bakongo mani tina mabe o bako sala biso kabu ya lompisa so ko chelanga yango les FDLR. Mais je l'ai dit, je crois les deux outils ici, en lieu et place de poursuivre les FDLR, il est sorti de la RDC comme premier producteur du coltan de cassiterite. Est-ce que c'est le coltan et les cassiterite qui constituent les FDLR au Congo? Voilà la question. Deuxième chose, le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février
D'ailleurs, ça coûtait la vie d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umoja Wetu. J'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishishe, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication de fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça et c'est pourquoi il a le soutien parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minéraux sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par l'or. Et les fondateurs sanctionnés. Voilà. Donc c'est des questions ça qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a haine, il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassitérite, parce qu'il y a wolframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali veut avoir, parce qu'il veut avoir 3 types de contrôle sur l'Est, contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les 3 types de contrôle, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bons, et c'est pourquoi on... Kasi bande kolangai. Nazo qui s'appelle vidéo le soir ba Rwanda. Nini baza koloba baza ko se manquer la République démocratique du Congo. Kabouya so côté là. La RDC, c'est le malade africain typique. Tout le monde aide la RDC, mais les Congolais ne veulent pas sortir de leurs problèmes. Maintenant, ils parlent devant des jeunes qui l'acclament. En fait, quand je vois ces jeunes-là l'acclamer, je dis, en fait, ces jeunes méritent ce président. Parce que, comme on dit, les sociétés méritent les tyrans qu'ils ont choisis. Si Tshisekedi arrive à faire du populisme à Kinshasa en disant que lui, il est capable d'aider les Rwandais à se débarrasser de leur chef d'État, alors qu'il n'est pas capable d'aider les Congolais à se débarrasser des 150 milices, et qu'il se fasse applaudir. Donc on est dans une sorte de transe collective où la raison est sortie, n'a pas été invitée à la réunion. Et donc, quand je vis Tshisekedi s'en prendre violemment au président rwandais, il n'est pas le premier à le faire. Tous les politiciens, les populistes, Mukwege le fait tous les jours, Fayulu le fait, Mozito, c'est un monsieur qui était politicien, qui était premier ministre à un moment donné. Il a demandé à ce qu'on puisse que la RDC fasse la guerre au Rwanda. La RDC n'a pas d'armée. C'est pour ça qu'il y a une centaine de pays du monde entier qui contribuent pour créer une force de maintien de la paix en RDC. Ils n'ont pas d'armée. Quand ils demandent de faire la guerre au Rwanda, je me demande s'ils vont le faire avec des lance-pierres. Je n'ai rien compris. Mais quand ils disent ça, et puis on se dit, mais où est-ce qu'on va commencer le débat avec ces gens? Alors que le président Kagame a offert depuis le premier jour à l'aider à se stabiliser, à s'organiser, à être connu dans le monde entier, peut-être à l'aider à former une armée. Il y a d'autres chefs d'État en Afrique, je ne vais pas les citer, qui demandent l'aide au Rwanda, et le Rwanda offre l'aide, et c'est très très positif, tout le monde le sait. Le Rwanda est le 3e contributeur de maintien de la paix en Afrique. Tshisekedi, s'il était de bonne foi, on serait en train de maintenir la paix en RDC de manière nettement différente de comment la MONUSCO le fait, parce que la MONUSCO a un bilan désastreux. Mais nous, chaque fois qu'on est dans un pays, on a des résultats. C'est ça qu'on serait en train de faire, de ramener la paix dans notre région. Mais comme ils sont tous, les jouisseurs sont en train de... Ils croient que c'est du jeu, ils croient que c'est du théâtre. Mais en fait, ils sont en train de... En fait, ils parlent des... Ils sont prêts à écrire sur Twitter qu'ils sont en solidarité avec les gens du Kivu. Mais au fond, ils s'en foutent. Ils ne pensent qu'à leur remplir leur propre ventre et à voler, etc. Pourquoi tant qu'on s'en saka biloko oyo? Ezali ko talisa na okongomani ete longwa na bolema bipai biso yo zali ba ko na valeur te. Awa moto wana lobini na TV babango. Acholi na ba politicien na biso bani banana papa Denis Mukwege. Abi balobi trop bebi lobela. Ache Mozito, ache Fayulu. Ache na moko Félix. Alors bi comment bino moko ba peuple congolais et le ko boko mona mabe mo konza ko kosa bile bile babeti baboko quoi. A toucher la ba politicien minene ya mboka la biso. Maintenant à répondre.
nani à répondre soki kozala biso baocéan te mais soki ekomi mpo bosoutenir biso bokomesa nde kolanga biso tosi tomesalaki kala mpo toyebaki ete nzambe alakisaki biso félix ya motu malamu te yango biso toala pasi te bino nde bokonyoko mpo lelo bosambwe bomoni ete bolumbu bwa bino ebimi libanda lolenge nini biloko bobanda ekowanganaki bozwaki maponami babeti bino fimbuke bozwaki te mbata mokombo so yango ebimi bazongiseli bino bouti mwa komanyamanya kopunjapunja koloba makambo malokuta yango na barwandais bazongiseli bino bomoteke bazozongisela bino bokosi makambo 1-23 aramase bino siko bokokosa nini peuple congolais nous avons un sérieux problème notre problème c'est Antoine Tshilombo Félix. Alors tango bino pe bokolala vous êtes dernier les politiciens je vous dis que les politiciens pe bolala sabilo pongi parce que bango bazaka maloba et puis maloba la bango eza la puissance te Tomé simba na liboko les Zaïrois les Congolais tout consort ba kombo bolataka oyeso mema na litomba te être Zaïrois c'est agir comme Mobutu ne voulait pas que basaka la mboka na ye mais tozo là nous sommes des Zaïrois toza ba charlatan tozo ngi la Congo nous sommes des Congolais colonies. Bande Kobazo ya papa bimisa biso la kati ya colonie, nous sommes venus au score des charlatans pour tuer nos propres frères. Ce n'est plus le temps ya koyemba nzembo. Ce n'est plus le temps parce que to moni nyoso to koyi komona na Congo. Ata ba kosa Félix a kosi pas na mode ya lokuta o bango na ibelo ni babenga ngote ce kombo mo babenga ngo bango mo ba taliban wana. Mikolo eleki na ba TV tout. Ambassadeur en France, Bakangi et Baosambisaye. Ambassadeur français, Ayana Poison. Poison, c'est la cas Félix. Coup d'été, c'est la cas Félix. Bakangaka, ba innocent. Les lois, elles pas si peu mal. C'est quoi, ba journaliste, c'est pas ça la moussa na bango. Ba bungi, c'est déontologie journalistique. Tant que vous avez dénoncé la vérité, ba journaliste, c'est Aner, ba journaliste, c'est proche d'X, proche du grec, proche des Z. On n'a pas peur de vous. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Félix passera. Mobutu Akenda, ça a 32 ans. Kabila Aya, c'est les vingtaines. Et Félix a Okendete, vous êtes sûr? J'y soyez à l'écart. De Binopé. Après, je régime le quoi, beaucoup de soldats en air. Mais et après? Pour toi, bibi, notre famille, tu es bisika bouta. Bokima te. Pour la régime, nous sommes rappelé comme chef côté Morobo. Nous maltraité au pays. Mais est-ce qu'il y a un monde de Congo? Nous voulons la paix dans toute étendue de la République démocratique du Congo. On veut la paix dans notre pays. Il faut te libérer Mboka la biso. Tous en 21e siècle. Comment biso to zonga kaka na ba terme la bile bele le côté français ba népotisme ba néocolonialisme ba néocolonial ba biloko bolobaka yiki ya maye le belé aux les Congolais vous êtes intello mais néanmoins pratiquement tous ça ben intello te parce que faisabilité en mathématiques au bilo bolakisa biso la ba français bolobaka donc aussi c'est le Congo te et aujourd'hui ba M23 bango na balobi tout si quoi le to robo na kunya de langai. Merci à ma maman missionnaire n'a vérifié comme les bisous. La chabienne ni torobomba. Merci papa Michael. Nini otoko eko bomba joli na maman na Suisse. Et loko nini oyo lelo ezako pekisa biso poto sala musalo lengo longo bani. Bande kolanga la conférence de presse to sala ki tozu ba coup de fil ya ba pression ya koloba ya nini. Bande comme sous kutu ba koloba ke ba bibi boko le ba mbongo batu bala simba ba ko soutenir binote. Nde kolanga yo mtotu na kinga. Omoni ngai je sers Dieu. Ce qui toi la politicien moko a financé biso pour na citer kombo na yo ochanga na mulangité hein. Moi je suis équatorienne hein. Na ramongo basanko ba elema ba maki mombete bona poto. Né à Congo central bisiko milimo asolo ezalaka influence ki mbanga mama ki mpavita o babanga kate. De la 4 Équateur penza boyeko la za makile salaka. Biso zo rabambonga ba politicien te. C'est tout ça qui est soutenu par des politiciens congolais. Mais ma camote aura la possibilité de me la salama.
natanga ba komba maman missionnaire na Belgique maman de to wi natanga bango à tout moment eza façon nga ko remercier bango natanga la Chabienne natanga comme la mère de Brune en Autriche la Chabienne la zana Aachen en Allemagne natanga Akilam en Allemagne voilà peut-être pas un grand frère propre natanga ba Daniel Ngenda natanga ba Charlie Chobo ba papa Mapassa ba Emmanuel na Toulouse natanga ba Désiré Botuna na maman Elisabeth Kula ba en Australie na papa la G3 natanga ka maman Célestine na France natanga ka papa Michael na France o pe autotine missionnaire tozu yango lelo ba maman missionnaire pe batinda ki ya bango ye tozu yango natanga ka maman na Suisse malgré ça la santé te mais maman soutient na kana joli natanga ka bango natanga ka ba maman Dolo natanga ka papa na ngai Alfred na maman Clarisse na mboka lipasa na ngai ino ya CNT live natanga ba maman jolie ba bandai ko sunga biso natanga ba maman Vava natanga ba maman Célestine locale mais les États-Unis mana na ngana kunya de les États-Unis équipe pour la terre les États-Unis yanga mo konse Angleterre bato natanga ka bango ba maman Jovi bandima ko sombela ba caméra ba maman passa eza pe de belé ba docteur Ngola na États-Unis Paris na Canada même isusu ba ya ba bimi eza volontaire nzabe ba mona na raté mais néanmoins ba auto za la bango ba koko lumumba ba soutenir kanita ba be na loba yango le numéro 1 océan de la presse jusqu'à un prompt rétablissement bato ba soutenir ngai baba mon ami de tout l'état du lolo soit tous ensemble ba kabuya long puissant to bunde tumba on gagne rien et preuve aller boza mitema mabe tozo ebisa bilo soki boza la ba moyen te bo soutenir YouTube la biso bo tela kango ba 100 vies ba 100 kv ba 100 000 vies bo s'abonner massivement pour bo soutenir biso to bunda combat mais bo tali 1000 tam so po tali ngo ko ka boye olongwe na yo ono tela ko du début jusqu'à la fin tam so boni ba publicité akati o zappé au contributeur au détruire chaîne. C'est comme il a quoi bon, il n'a pas de vérité. Il faut ça en océan. Et puis il faut ça bateau en océan du Congo, la chaîne de libération. Soutenons-nous vivants. Tout ce monde qui a besoin Félix ne fera rien. Telle intimidation va ébisser. Va poser par question un peu la française. On ira où? Donc on suppose que bango bana mboka la bango bile soko boni benga la mboka la. Maintenant est-ce que Kagame mtawa bonisa biso? C'est quoi M23 n'a pas une toque to bomba bangote. C'est quoi bateau ba poser que Félix. Macron azoya. Aoya kosani. Pour achever mission na ya boma Félix to azakoya pour asalani parce que Félix na batoné baloba ke ambassadeur français azaki la poison et le bami partout. To landi on a ba TV. Mais maintenant le maître azoya pour achever Félix. Et bien les Congolais vont accepter que Macron ya pour continuer mission na ye. Mais non, mes frères et sœurs congolais. Bilo comme ça la personne. Tout ça quand même bateau. Tout ça un pays riche. Hein? Botala bilo moko la succès nga ah, musala monesco ya ko sala na Congo. Bandeko mabulu ezali monisco mutaza kotimola minere na mapango na kolakisa bidongo sikasikawa. Peuple congolais botala. Monisco akeina ruchuru oyo na bisiko ya liswa disant ba terroriste bazako vanda. Hein, ba terroriste ya M23. Ndenge nini Monisco akoiko kende kotonga pont soi-disant na esika oyo na ruchuru soi-disant ba M23 bazali. Donc est-ce que vous comprendre quelque chose? Donc peuple congolais bomoni tokomi ko comprendre pona nini au bout d'un moment tango bayaka je vais dire ba soi-disant rebelle mais oyo en réalité bazali aidé par la Monisco bayaka baye ba piller ba violer et justement ezalaka dans la réalité pona été batu balongwa c'est-à-dire bakolo bisika balongwa bota la place na bomona penza population teme uniquement basoda na basoda ya Monisco tout wana bozomona ezali bagen côté à gauche bande konangai côté à droite kalatea bokomona côté à droite au kotoyo et gen moko ezali te bagen ya vert kuna plus loin voilà kotoyo bagen ya vert ezate bota la bagen ya couleur verte ezali te donc batie ba sac ya mabanga pona ko contenir nani ba éboulement ba sac eza déjà wana bomona ki ba sac pe bomona bozomona yango donc oyo nyonso ba osala na botala ba gen ya vert awa awa bomoni ndenge nini bazopona bazozo mabanga bazotiaka na kati ya ba sac wana ya onde mutu bakomema eza na ba minere donc bato baza ba miyibi
peuple congolais sosola. C'est quoi bato aboy ba osaka na biso pays riche. Ma douceur la bomoni Monesco ko iba minéré. Mais est-ce que les Congolais ba yebito ba yebité? Monesco sali musala ko ibo pendant combien de temps? Tant biso peuple to kei kuna la base na bango poto lo baba kende bobeti biso masas. Tant le peuple ko bima pas la marche a revendiquer ba droit bobeti peuple na makas. Masas mais finalement bino boko ko la bilote. Beaucoup tika peuple était sala musana e. Peuple a récupéré force na pas bima. Peuple congolais a tourné mais sur vers bino. Bon on a conscience. 8 ans est difficile. Aux autres bon quand même na sima ba gagner, c'est pas du tout mauvais. Mais ils ont détruit bino parce que vous avez bien été. Courage à la raté. Maya malonga ezate. Tous ont souffert biso la bino. Bon non panzama Pokémon mais est-ce que Kabuya on dit Kabuya opexanga na panza pour bakambola ndo ebisa bilo bandakala. Wanda on dit maté alors sur la zubilo avec la zubo. Un album hein Kabuya ndia boya. Album bande boye bingati. Kabuya ka soko album na simbi on maboko. Mais là c'est bilo bokeba la buzobo bolinga boya la on na Congo na simbi album na ebisa bilo ke la simbi. Au moins le boko tu le boko mobile etonda nguya. Na simbi yango aw. Alors tikali mukie. Na waka ngo kaka Sodome na Gomorrhe moto ebima. Oto sito lembi bilo ba so na zubilo ka la faut pas. Na dénoncer bino ngazo c'est de la presse et les boya bino boza aw. Bobiki pour la Kabuya bopesa ka mosakolia. Mosakolia la ville antique. Frapper bino. Bande des assassins bato ba bo makongo. Na tongo botambo bo sali marche na midi bo nyoko la bana batala. Lombi na ko bo na tang tala. Bon na subi na ka ko Kabuya loko pesa le tela tanga. Nzamba pambola bisengete ngete mais na oyebisa bino. Na pesa ndiska mo muke po bo comprendre bato na olobe. Kabuya botika boya o ningisa bongo bosa mabe ya Kongo akufa bana na ba onyokwama. Bon lokwa motema na ngana za Nzambe so na lobi fo loba makaka pona kata na ngana suki na Nzamba pambola biso mais esilité la guerre sera loin et populaire peuple congolais to bon ça poto bin bilo bato ba moyo bo soutenir biso to boy maman océan o mesala na ye au moins do combien de konanga océan o mesala océan ko yoka sonya tamukolo moko te parce que océan yaka ebisa bilo ke Félix le diable bobo ya kibilo ndi bato boyo ka soni ti bo finga océan oneza ka soni océan yaka ebisa bino lobi to ko dénoncer bango est-ce que bomoni bango te Monsieur Zomonate, lelo lisusu na pièce maîtresse ya ka fumba so la bête ya mosoko catastrophe. Po boye bako seya basaka la été. Na auto so la bino retour. Bo monte Ona na biki c'est parce que air moko tala kaka, hein? Macha moumen, mais c'est bon continuer. Que Dieu bénisse la République démocratique.